Mbote 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 batata ba mama mbote basali na nzambe mbote ba mama leki mbote bana baobolingaka mama kiese na baobolingaka mama kiese te ngai napesi bino pe natombele bino mokolo malamu tozo continue tanke toza na janvier bonne année bonne année bonne année bwanana nzamba protege biso balingami totika nyonso oyo eleka na nsima tozolanda nzela ya yesu moko na moko alanda nzela ya yesu moko na moko alanda nzela malamu tobima na banzela oyo epesaka nango nzambe lokumu te toliaki tomelaki tosilisi kolia tosilisi komela balingami lelo tolingi tolanda jésus kriste mwana ya nzambe oyo ayaki kokufela biso na ekuluzu lelo na ye na lisolo oyo ezoloba ke balingami totia panie ya babola na eglize des fois tozotia badimi tozotia offrande balingami eza mabe te eza malamu mpo dimi elobami offrande pe elobami me babola pe balobama te bible ezali koloba na mutu oyo azali kosoutenir babola azali kodefisa nzambe balingami bamama na yesu batata na yesu nazoloba en général eske mokolo nini vraiment tokozala na likanisi ya kotia pe envelope ya bavevi pembeni ya kotia pe dimi ya bavevi pembeni balingami dimi eza kaka te mbongo mpona bavevi eza kaka mbongo te ezali na lolenge ya ebele mpona kopesa nzambe topesa kaka nzambe na eglize te tobandila na Jerusalemi bible elobi bongo nde tobanda na Jerusalemi na tanke tobandi na Jerusalemi balingami tango tozali kokota na eglize gloire ekozala na nzambe po ete nzambe abongili masanjoli tango tozopesa ye masanjoli tango tozotombola kombo na nzambe tango tozonetola kombo na nzambe na Jerusalemi tosali deja misala me biso siko na Jerusalemi tokokosala eloko moko te na Jerusalemi tosala eloko te me tozoya kaka mbala moko na eglize mpona toya kosala tozoya mbala moko na eglize komilakisa po ete biso tokoka bongo babola mwasi wana avandaka na ban na lipute nzuluka mwasi wana avandaka na ban na blouse nzuluka mwana wana oyo ayaka na eglize na kupe etoboka mwana wana oyo azoluka mutu atia ye na ekole balingami bamama na yesu basali batata baboti mitema ya bawa ekende wapi lelo temi na biso ezali eglize totia dimi mpona babola nazopesa 3 chapitre Psaume 86 verset 17 Batoli 19 17 surtout oya batoli na lingaka chapitre oyo mingi Batoli 19 17 ezoloba na biso ke tango yo ozali kopesa mobola ozali kodefisa nde nzambe balingami Philippiens 2 4 5 ndenge moko tokanisa babola tobwaka babola te tosunga babola balingami ta mususu mutu mususu azalaka na bozwi ta mususu mutu mususu azalaka na mobali azalaka na mbongo mobali wana kufa malgré mwasi wana bandaka kosala nyonso mpona famille ya mobali balingami bafamille ya mibali batondaka te bafamille ya mibali me mopesi bango mbetu yo olalaka na mobali na yo bakondima yo ata mokolo moko te ata olongoli konti na yo nyonso na banke okabeli bango yango bakondima yo te
ata ozwi vraiment carte na yo bancaire otie na maboko na yo bakondima yo jamais. Balingami ebele bazalaka pe malamu na mabala na bango, bapesaka pe babokilo me bandima bango te, bapesaka pe basemeki me bandima bango te. Lelo komi toyebi na Afrique mingi exemple, mutu oyo azalaka na ba moyen mingi bandoki pe ye wana kaka batela milaka po balongola ye bomoi rapide. Sima nango batie motema na biloko oyo ndeko na bango, eloko nini esalamaka liboso, bazwi memi bana bazalaka na mawa te, babimisi libanda, bazwi siko mwasi, babimisi libanda, babosani mwasi wana bolamu nyonso asalaka na bango, babuaki ye libanda na bana. Bien sûr eza na basi mususu na tango azwi mobali ya mbongo akolinga kosentir famille ya mobali te. Me balingami mwasi oyo azo souffrir, biso totala mabe na bango oyo eleka te, na tango yo zwi ekatelo pona ko ede, pona kopesa dimi na yo balingami, pona kokanisila babola, balingami sala yango. Église tokanisila babola ti, église kanisila mwasi wana yo yebaka oyo azo souffrir. Kaka biso kaka tozo sambela, kaka biso kaka pe tozo seka, kaka biso kaka tozo tiola, ole to telema to defisa nzambe, tozo sala oyo mitema na biso ezali kotinda biso. Kosalisa babola balingami ozali kosalisa lingomba mobimba. Kosalisa babola balingami ozali kodefisa nzambe. Kosalisa babola ozali kodefisa Israela mobimba. Balingami bana na nzambe. Muninga azali koyana lipute nzuluka, olebo pesa ye bosala groupe pona kotonga ye, me mama wana azo souffrir. Liputa wana kaka yango alataka, me mukoloni ni bino bokokanisila ye. Eskata na groupe ya ba mama, bokoki kosala vema eloko moko te, bosali vema offrande spéciale. Bosali vema offrande spéciale. Après mwasi wana balingami azo souffrir, bana wana bazo souffrir, bazana kati ya église. Biso pe basali tozali komona. Église pe ezali komona. Donc esengo ya bandimi ezali kaka tango azalaka na ba ndenga zanga kate na église. Balingami Bible ezali koloba ke babola bakwerite na royaume d'ici. Tokanisila mama wana ya mubola na liki 21 balingami. Ebele bayaka na ba million na bango, toyebi te bapesela kango modele nini? Bapesaka na lolendo, bapesaka na orgueil. Lelo tokoma komona bato bakoma kotelema na luyenge na beglise po ya kotia offrande. Balobi ke nani azana $1000 otelemi na luyenge. Nani mutazana $500 otelemi na luyenge. Nani mutazana $200 otelemi na luyenge. Yo kanisi ozolona te. Eza nzoto na yo nde muto ezosala. Tanke nzoto na yo ezosala molingami, okozwa mukolo moko te. Okozela liloba wana oyeloba ke lona okobuka ve. Pona nini ozosala eloko pona omisepelisa. Ozosala eloko pona kosepelisa nzambe te. Balingami bana na nzambe. Memi biso tamuso tozali na Europe, ba oyo pe bazo souffrir pe bazali. Totia offrande pona babola. Awa pe na poto balingami, bavevi pe bazali. Komi pe lisanga ya ba mama pe ekoki ko se préparer. E yebisi pe église ke tosala boye mukolo moko tokende kobima epa ya mwasi wana tikali ya veve. Balingami totala nano bakomedie soki otali na ba raison na bango, bakomedie bazosala ngo. Bakomedie bazosala ngo, me bakomedie baza na combien? Me bazosangisa na mwa muke wana bango bazuaka.
bazali kosangisa bakundi pe bembe ya muninga na bango comédien basalisi pe bana ya bacomédien balingami ata bakopesaka mikolo nyonso te omoni sini wana kaka ya kodeplace batie mwa saki ya loso batie mwa saki ya sukali batie mwa pati pembeni wana batie mungwa bake kotala mwasi wana akufela mobali bake kotala mwasi wana akufeli mwana bake kotala bana wana ya etike ba oyo batikala quelque part ba comédie soki bazali kosala yango pourquoi pas biso bana na Nzambe tolobi te ke ba comédie basambelaka te ba comédie bazosambela malgré bazali kopesa na poison biso tozomona ndire ba comédie bazali na bolingo te eza au contraire eza nde biso na kati na église batu nde tozangi bolingo mais bible ezali koloba soki tokozala na bolingo te tokomona Nzambe te balingami linga muninga na yo oyo azali pembeni sima nango kende kolinga Nzambe oyo yo monaka te balingami basini ya Nzambe tozali komona yango a partir ya bolingo oyo tozali na yango na biso soki biso na biso tokozala na bolingo te me koma tokende kolinga Nzambe wana oyo biso toyebi te balingami tozotala baveugle bendikape bavevi banetike bakoko balingami baza na responsabilité na biso baza na responsabilité na yo oyo ozokoka kozwa 1 franc yo oyo teka kozozwa 1 franc yo oyo sala kozozwa 1 franc balingami ebele azoluka kaka na Afrika ata $20 kaka $20 tela misaye ateka ata manga $20 tela misaye ateka ata matembele $20 balingami etela misaye ateka ata mabele kaka oyo ya pamba ata mipiku misatu ya pondu balingami toza wapi bana na Nzambe evangile tozali kokende nango lolenge nini evangile tobwaki yango wapi tozolanda Nzambe amva tolanda Nzambe balingami tolanda nano babola wana haleluya na tango yo pesi mobola $20 na yo mama soko pesi yango mutu abanda kokita Nzamba kotia loboko na tango zo pesa yango sala priere ya benediction po ete tango kopambola mwana mutu wana tango kopambola mama wana tango kopambola jeune fille wana musala ya kosala mbongo wana eyeba kose multiplier pona epesa ye vie liboso nalobi te ke vie éternelle epesa ye moyen de vivre balingami tanke tozo vivre na tangu oyo na kati ya mukili oyo toza na posa kolia toza na posa ya komela haleluya toza na posa ya kolata tamusu jeune fille azozanga soutien ya kolata balingami biso awa tobwaka na biso batombola biso awa tozobwaka batombola na bacontener balingami bana na Nzambe tozali wapi église bana to baza wapi toza wapi basali na kati na lingomba ofrande ya bavevi mukolo nini tokokabola yango batezorier mukolo nini bokopesa ide na kati na groupe na kati na église ke sengeli pe tosala kesi pona babola tomonaka kesi pona babola te des fois tosalaka ba projet na biso na baeglise ma ba projet wana pre komaka ya biso moko boko église koyi kozala na likanisi malamu pona ko aider mais suka nango ba projet na tango lolango ekotaka mbongo ekoti balingami meme ata tosengi mbongo epa bamindele ndenge tokoma kosala ki comédien ya kotambolaka na baeglise ya bamindele bakoyi koyoka mawa mwa konzasio wana basalaka bapesi bino mais lobi mbongo wana porte disparaît eloko basalili mbongo ekoyebana te information ekozala te mbongo ekokende kaka bu pia tobanga Nzambe balingami tobanga Nzambe soko lingo tambola na kobanga Nzambe tambola na solo
tambola osala musala malamu na Jerusalem avant oya kosala musala na kati ya lingomba. Oseka kendika pe songolo mpakala. Mama wana bana na ye babuaka ye na bino. Ba oyo bozali ke mama bota yo, mama bokoli yo. Oke kutana na soi-disant prophète songolo mpakala. Alobi ke tata na yo azandoki. Alobi ke mama na yo azandoki. Okamati mama na yo bomi yenzala. Pona nini azandoki. Balingami olota yete. Afina yote. Banda bo mwana na yo. Aboti amemi yo nefi mwana libumu na ye. Aboti yo soki na césarienne. Soki pe na normal. Ebele ya ba douleur ya 9 mois ba yeko yebisa yo kana soi-disant ke mama na yo na papa na yo baza bandoki okamati pilipili otie papa na yo na mama okamati acide otie mama na yo balinga me acide zaka katonga te oboma ye misu na tango zali ko boma bango nzala ozana mikumba na misu ya Nzambe tobanga Nzambe poete Bible lobi na mukanda ya Efesiens toto sababoti na biso soki tokotosa baboti na biso balingami bomoi na biso kokende liboso mama yo oyo tosaka baboti na yo te tata oyo tosaka baboti na yo te memi bana na yo na ndako na yo bakotosa yo te bakozala toujours bana ya malédiction balingami bana na Nzambe église ezali wapi bandimi bazali wapi basali na église bazali wapi batuna mawa bazali wapi ba oyo batambolaki na Yesu batata ba mama boza wapi ba mama Marie Magdalena bazali wapi Marie Mangandala oza wapi Marie Mangandala banda musala na Jerusalem soko bandi musala na Jerusalem yaka na lingomba yaka kosala musala na Actes des Apôtres 4 balingami à partir ya 32 Bible zolo banabiso kino na sena 35 Bible zolo banabiso bandimi basangisaki nyonso oyo bango bazalaki na bango oyo azalaki na Congo ayaki na Congo oyo azalaki na mbeli ayaki na mbeli pona kopesa na oyo aza na Congo oyo azangi Congo oyo azalaki na Congo ayaki na Congo pona kopesa oyo azaka na mbeli balingami bana na Nzambe musala na biso ezaka kobondela te tokei musala na biso ezaka ko gene te tokei musala na biso ezaka ko kombo l'église te tokei musala na biso ezaka ko teya te tokei musala na biso ezate ke to décorer église balingami embongo wana bino bozoko décorer église bokoki ko pesa ngo ata 500 personnes bakoti pe wenze babola bakoti pe wenze mena lobi te ke sika tokosambela ezala kitoko te mendenge biso tokoma ko exagérer tango mususu memi babola azaka kana kikita na ye kaka ya $20 otungisaka ya pesa 10,000 oui akopesa 10,000 na tango yakoki akopesa na ye 10,000 mais siko batata na ngato tala nanu exemple mubola wana olobi na yeke mama 10,000 $20 wana yo kitilaka yakopesa ngo 10,000 Nzamba kopesa yo mubola wana zelaka Nzamba pesa etanka loni 10,000 na ye na mabanga Nzamba pesa ye banda zelaka Nzamba pesa ye Nzamba pesa ka yete mubola wana komozanga na mai ya komela balinga mitotika komema masumu pona entere na biso moko tobima na entere na biso balingami tolanda makomi na Nzambe makomi ndenge ezali koloba na biso batu ya mawa bakende wapi bato balokotaka bakende wapi bato oyo basalaka ke alambi vema biloko to asombi akei kotikila yango mwasi wana azo souffrir bakende wapi bato basalaka bashate na basaki ake kopose na porte ya muto azali koluka yango bakende wapi balingami soko zwi mwana ta moko kakozwa engagement na ye ofutila ye kaka ta minerval opesaka ye kaka ta eloko ya kolia balingami Nzamba kopambola yo Nzamba kotombola misala na yo esike eloko wana ya muke ezali kowuta Nzamba kofuta yo balingami
tokoma bafanatique tokoma bafanatique mpona kolona tokoma kolona na loyenge ole saint esprit akomande biso ale topesa 10 ndenge ekomama Noël elekaki topesaki action de grâce na beglise. Est-ce que na action de grâce wana panie ya babole ezalaki fin de l'année oyo ezali ke bato nyonso basalaka masumu bakende komikitisaka le 31 na église balingami bana na nzambe le 31 biso nyonso tozalaka bandimi me na nsima ya le 31 balingami soki tokotika na mbula sika tobimi na Jerusalem totiki misala ya Jerusalem balingami mutu alonaka malamu pa kobuka malamu mutu oyo alonaka mabe akobuka kaka oyo ye alonaki soko opesaka balingami ekopesamela yo me soki opesaka te ekopesamelaka yo ata mokolo moko te balingami tofongola maboko na biso Bible ezali koloba na biso na mukanda ya Isaïa 1 na verset 15 balingami Kenzamba azali kopambola biso te po ete maboko na biso etondisami na mabe maboko na biso etondisami na makila ya koboma tozali koboma na maloba tozali koboma na koloka tozali koboma na kimuyibi tozali koboma balingami na lolenge nyonso tozali koboma balingami yango nzambe alobi maboko oyo ya biso etondisami na makila nani akokangola biso ndenga apotre Paul azoloba na mukanda ya Hébreu 7 nani akokangola ngai na masumu ngai apotre Paul oyo nga nalingaka kosala nakokaka kosala yango te me mabe oyo elata ngai nzoto yango nde eyaka liboso musali otika kosala mabe bolamu mpona nini otika kosala bolamu mpona nini musali keba na motema na yo otika nzambe musika mpona nini otika misala malamu bandaki kosala mpona nini balingami musali akoki kobanda na ye malamu me mbongo soki ebandi kokota kaka na eglise esili musali asumuki bomona kaka epavi kaka ya pamba bomona kaka lolendo kaka liboso ya podiume me musali azalaka te balingami topambola nzambe ata ya moke topambola nzambe pe na ndenga babola topambola nzambe na ndenga babola lelo mukili ekoma mwana ministre akobala ministre bongo mubola wana azosufrir nani mutakolongola ye na pasi mwana pasteur azoko prefere abala pe mwana pasteur bongo mwana wana yebi nanu liloba ya nzambe te nani akobongolisa ye motema balingami onzela wana nalekilaka ngo te po ete basi ya ndumba bazalaka kuna oyebi tina ndeko wana asalaki ndumba balingami musali otika bolamu mpona nini musali otika solo na nzambe mpona nini musali loyenge memi yo wapi musali kanisa babola mama muteki kanisa babola omoni ka $100 wana oza nango tekilaka soko ozolongola kaka ata $10 ata kaka gigozi moko ya loso ya sukali opesi yango mutu wana azosufrir mama oyebike soko opesi kilo moko kaka ya nguba na mutu amayele na Afrique suto oyo bazalike bamama ya bakongo opesi ye kaka kilo moko kaka ya nguba balingami okokama bakilo wane kobongwa na 10 topesa te balingami tosala musala tobandela musala na Jerusalem pona toya na musala na église bandeko nanga basi na mibali totala babola na beglise na biso totala souffrance na beglise na biso awa pe souffrance wana ezali mwasi azali veve azali na social
balingami kozala na social eza facilité a na poto. Tomona kaka ke soko oza na social ozwaka nyonso, me kozala na social eza facilité. Mwasi wana vevi azali na social, na bana na ye, boyebi lolenge na ye ya kozala te. Eske nani na kati église sa zwa deja ekatelo, bokoti vraiment magasin, bosali vraiment basha, botie na mutuka, to botie na chariot, boke kotikela mobola, awa na poto. Nani sa salango? Nani sa salango ezala na basali balingami, biso nyonso tofuka maka, tozali basali. Tango nazoloba basali ezaka ba o bateyaka te. Biso nyonso tozali koyeba liloba ya Nzambe, tozali koyeba tina ya bolingo oyo Jésus Christ atikilaki biso, tozali basali. Na beglise nani na lisanga ya ba mama azwa deja ekatelo ke tokoti vraiment magasin, tosali vraiment basha vraiment oyo tosalaka ke tokei kotala mwasi wana ya veve. Ketokei kotala mubange wana yaka na église awa na poto. Ta mususu kutu mubange wana yaka na église boyebi kutu kota vanda kate. Na masolo kaka na benga kaye, obenga kaye ta ya sante na yo yebi yango. Ta mususu mutu azobela kuna na ndako. Sutu ndenge tokoma boye na lini, boyebi position ya mutu te. Mbala moko bozo lekisa singa kota na lini. Mutu ayebi position ya mutu azate. Ta musu mutu wana bozo kota na lini azavema alagoni. Azokoka memi pa ko bouger. Azokoka memi pa ko simba telefone. Balinga mi bana na Nzambe. Tozala basambeli ya masanote. Tozala basambeli ya masanote. Tobongisa motema na biso, pe tokeba na mitema na biso. Musali oyo yo tika solo. Chapitre na yo eza na Galati 5:7. Mosali oyo ya motema mabe. Haleluya. Musali oyo yo tika Nzambe. Chapitre na yo ezali na Hébreu 12. Musali yo tika Nzambe. Apôtre Paul azalaki courbe. Courbe oyo biso tobengaka nkunki. Apôtre Paul azalaki courbe. Bible ezali koloba na 2 Corinthiens, haleluya, 12. Ke apôtre Paul mbala misato ayebisaki Nzambe akangola ye. Nzambe oya lamusaki mwasi oya azalaki na libota ya Abraham azape capable, azalaki capable balingami ya kobongisa pe nzoto ya apôtre Paul. Malobaki nini ma grâce ta suffit. Ngolu ngai na pesi yo ekoki, sala musala ngai na tindi yo. Balingami, yo za nango ata ya sante za malamu te. Ningisa poshi na yo pesa. Na zongi na mukanda ya Luc 21. Ebele bapesaki offrande na bango balingami. Bapesaki ba milio ya ndenge na ndenge. Me Bible ezali koloba mbongo bango bapesaki nkolo atangaki yango te. Nkolo atangaki libenga ya mwasi ya veve. Basali pona to comprendre ke Nzambe ayebi basi ya baveve. Nzambe ayebi bendikape. Nzambe azoko soutenir bana etike. Bozo mona mwana etika azolala na se ya mesa. Ebele lelo bazali ape na poto akola na se ya mesa ya wenze. Libota ya mama babuaka ye libanda pona nini azandoki. Libota ya tate buaka ye libanda pona nini azandoki. Menzambe oyo azali mulokoti. Tata ya bane bele. Tata na mapasa. Oyo loboko na ye simba mukili. Loboko esimba kamemi bano bazali na ntrai ya ba mama. Aza Nzambe ya solution. Apesi pe bana oyo bazolana na se ya wenze vi. Atiki pe mbongo na balabala balingami. Mwana oyo azo sufrira lokoti. Mama oyo azo sufrira lokoti. Haleluya. Mwana wana pa azo sufrira koli. Nzamba pesi ye libala ya malamu. Balingami bana na Nzambe. Bandeko to sosola to lamuka na pongi. Lokoso eboma biso te.
pesa ekopesa mela yo. Est-ce que siko ozali kopesa ozali kolona malamu? Peut-être balinga mitango yo pesi mubola wana. Pambola mama oya pesi nga loso. Lelo nalingaki nalala nzala. Pambola mama wana pesi nga ilipa. Loso ki yazalaki te nalingaki nalia te. Pambola mama wana tselanga mwana na klasi. Lelo mwana nanga komi kosala. Pambola balinga mili pamboli bandaka na première génération ya mutu ya malamu tina millième génération. Ezali na mukanda Deutéronome. Mais li pamboli ya batu mabe ebandi na première génération esuki na quatrième génération. Li pamboli esuki. Balinga mi bana na Nzambe. Batata na Yesu. Lona likola maloba mabele malamu mekolona likola banzube te. Kanisa lisese wana oye lobama na mukanda ya Matthieu 13. Olona ka wapi? Olona ka wapi balingami? Nini oyo Bible elobi pona babola? Exode 14:14. Tanga yango balingami. Bo simba ba vevi malamu 1 Timothée 5:3. Musala ya ba vevi 1 Timothée 5:3-16. Balingami. Banetike Matthieu 23:14. 1 Timothée 5:16. Isaïe 1:17. Balingami to simba babola, to simba bentikape. Mwasi oyo oya tambola ki na biloko, oya kutana ki na Élysée, na de Rois 4:1-7. Mwasi ya vevi. Balingami mwasi ya vevi azwaki ngolu. Pona koyeba ke Nzamba tika kamutu te. Nzamba alembisaki mitema ya ba voisin. Pona mwasi wana koka kozwa biloko. Nzamba simbaki mitema ya mwana ya bana wana balingaki babotola. Po bana wana bakompanye mama na bango spirituellement. Pona kotondisa mafuta na mwinda. Biloko nyonso etondaki Bible lobi mafuta esopanaki. Balingami yo oyo lingaka koseka bavevi na pesi yo tolikeba. Yo oyo lingaka kotiola bane tike keba. Yo tata oyo zali ko viole bane tike kanda na Nzambe kozala likolo na yo. Yo tata otali mwana nemva ozana ye na ndako. Oyoki mawa ya mwana etikete na balabala. Ozokende ko viole mwana nemva. Ozoko viole mwana 11. Ozoko viole mwana 14. Tata, kanda na Nzambe. Ozakutu tata te. Oza mubali. Mubali, kanda na Nzambe. Ekozala likolo ya bomoi na yo. Mwana wana koki kozwa ye wangaje ye na ndako na yo. Nzamba pambola batu nyonso oyo bakangisa bana etike. Ba oyo na yebi na ba oyo na yebi te. Nzambe apambola bango. To bandela na Jerusalemi balingami. To bandela na Jerusalemi. To sunga babola balingami. Isaïe 14:27 Bible lobi Nzambe asungaka babola pe Nzambe abundaka pona babola. Yo oyo zwi mobolo kende kotia ye na tribunal. Yo nde muto kokota tribunal. Mobola kota ka tribunal te. O azana noko te azana tata te bongo Nzambe azali wapi? Balinga mi a suivre bana na Nzambe oyo ezalaki toli pona biso basambeli. Oyo tozali koyeba mabe na malamu toyeba lolenge ni tokoki kosunga ba oyo baza na besoin. Oui, nalobi teke topesa dimite na église. Nalobi pe teke topesa offrande te. Menga nalobi tokani église kanisila nde babola. Kaka na ndambu wana ekotaka kanisa pe babola. Soko kanisili bango na Afriki te. Awa pe na église na ona poto bazali. Yo pe musali oyo zali kuna na Afriki.
surtout kutu na Afrique balinga mais presque bato nyonso bazalaka na église bazalaka babola po bato mbongo kozwa bango te. Mutu mbongo akoya kosala nini na église? Est-ce que toza na jour na l'église vraiment oyo totia ke tosombi biloko vraiment totia yango wana après kilte balingami tozwi biloko wana topesi mutata gigozi moko moko? Rien. Mbongo na biso mbongo na biso mbongo na biso à suivre. Tomilengela baba, tomilengela ba mama, tomilengela baba, tomilengela. Nzamba lola pambola biso, video kokuta bino na bandako na bino na pamboli bino, à suivre. Amen.